Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kolanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na esengo mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na kopresente bino ba émission oyo bomesana kozela mokolo na mokolo mpona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli bango. Mama Rosalie Lokosu nazwi responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotambusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo tozali kopesa bino flash d'info mpona koyebisa bino ete bozala na kimia bozala motema ya komitungisa te na minute oyo ndenge tozali kopesa bino message boyebaka ete le rais Joseph Kabila Kabange azali kobattre record ya ba élection oyo ndenge eutaki koleka selon ba sondage. Ndenge ezali wana na Kinshasa Joseph Kabila apikoli yango, na Equateur Joseph Kabila apikoli yango, na Shaba Joseph Kabila apikoli yango, na Kivu Joseph Kabila apikoli yango. Ndenge ezali wana bandeko babolingo Joseph Kabila akangi tous les coins pe azui ba pourcentage ya mingi bandeko po ete bato ebele ba vote ye. Ndenge ezali wana ba sondage oyo tozwi ezali ba vrai sondage moto akosa bino te pe tozali koyebisa na bino ete bokeba bandeko po ete tango bakei kopesa Tshisekedi rapport ete na terrain ndenge ezali wana tozali ba perdant. Tshisekedi asali nini pona ko provoquer makambo ye aponi kaka akende kovote na njili po aluka moyen ndenge nini ya kobimisa bakombata na ye na kote ya njili po ete tango akovote kuna yebi ete tango akobanda kozonga luka moyen ya kobimisa mobulu batimbeli ye deja na bato ya service ya sécurité pe ndenge ezali wana bandeko babolingo bato ya service ya sécurité bakendeki deja bachekal po bayebi ete vieillard oyo to kokobar oyo soki batikeli ye kaka ta bokomona ete akosala bozoba ya mingi ata balobaka ete soki moto asi akoli cerveau na ye ekomi kokoma neti ya mwana moke me oyo ya Tshisekedi ekomi lokola kindoki ekomi lokola koloka bato oyo bazali kolinga Kongo ebonga te Kongo etikala na pasi tala lelo tokomi komona bango liboso babandaki kokosa o mobutu lelo oyo verité ekoemona na ete Tshisekedi nde moto alingi te Kongo ekende liboso bandeko. Tala azali kosala makambo neti mwana moke yo azali na limete alingi kaka kokende kovote kuna na njili pona nini po ete azali na baide ya mabesima ya moto na ye me ayebaka ete nzambe ya kokonfondre ye ekosimba te ndenge ezali wana nzambe asi akangeli ye bizibeli makambo nyonso tu bakarte nyonso tu azobeta na dernière minute eza kosimba kaka te. Papa Roger napesi yo mwa maloba pona flash d'information oyo ebongi malamu ete ba peuple bayeba nini ezali koleka. Zo maloba papa Roger. Ndenge mama Rosalie pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo kaka ndenge mama Rosalie uti koloba ete Joseph Kabila azali kobattre record na kati ya terrain bandeko. Tellement bamoni ete ndenge ba peuple ba voter bandeko esali batayi de pes ki mpelekese ba pesi signal na mokonzi na bango Tshisekedi ba ye ko sala plan
Tshisekedi ayaki kosala plan lobi ete il faut kende kovote kote ya njili po ete alingi kosala mwa je moko po aluka ete abimisa bato ya njili na balabala me basi batimbeli ye ya akanisi ete aleki bato mayele baje oyo abandaki kosala ntango ya Mobutu lelo te bandeko batimbeli ye service ya sécurité ekei deja etie blocage Tshisekedi alinga te azali komikosa mboka na biso makile kotanga te soki ye azali na baparte na ye oyo amesana kopesa bamakile ya bapeuple mbala oyo asuki soki azali wana bandaki kokanisa ete bapeuple ebele makile na bango ifo etanga mbala oyo asuki soki basengaki ye liboke ya bato oyo bakotangisa makila antuka yebaka ete mbala oyo asuki ndenge ezali wana toso comprendre bastratégie ya Tshisekedi aza kosakrifie bapeuple mais liboso tobandaki kocomprendre te soki toyei kocomprendre yango ezali basacrifice humaine na ye oyo azali kolinga ete kosakrifie bapeuple kotindela bapeuple kobobima na balabala oboye mpo na bapeuple bazali kotangisa makila ye azali kozwa kaka force azali kozwa force baje na bango basalaka na Mobutu me mbala oyo biso bapeuple tosi totimbeli ye ekosimba te mbala oyo asomba kaka bamabata na basoso mwasi na ya boma yango apesa bamakila ya bamabata na basoso me ya bapeuple congolais lisusu te mbala oyo tosi totimbeli ye jamais bandeko ndenge ezali wana Joseph Kabila azali kobattre record po ete modèle oyo bapeuple bavotele nde témoin ya IDPS bapesaki déjà signal balobi ete président kote oyo ndenge makambo ezaka kokendele en tout cas bato bazali kovote mingi kaka le rais nde esali ekimpelekesa alobi non il faut tosala tout oluka tobimisa trouble akei alingi akende na njili mpo ete akende kovote na njili bandeko tomituna mokolo oyo akendeki kosala banini na ye est-ce que ye azali moto ya limité ndenge nini azali kokende kovote kuna na njili alors que bureau ya de vote ezali pe quelque part na limité wana toyebi baje na ye mais ekosimba te cette service ya sécurité basi bayebi baje nyonso akanisa te ke aleki turo bato mayele mbala oyo bakosukisa ye alingalinga te bandeko Tshisekedi asakani mingi na mboka na biso abomisi bapeuple ebele atangisi makila ya bapeuple mpona basacrifice na ye humaine me mbala oyo jamais akolonga mama Rosalie nazongiseli yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba bandeko Congolais kaka ndenge touti koloba ete bana nyonso tu ya Sisabidimbu numéro 3 le rais Joseph Kabila Kabange ya Nzambe bozala na kimia ndenge ezali wana toyebi ete candidat na biso asi azwi bavoi ebele bapeuple bavote ebele po ete basondage esi eyebani bandeko bobange eloko te yango na bomoni ete epesi ki enani Tshisekedi kimpelekese ntango batémoin na ye batindi message balobi te kote oyo mpenza moye te nde eloko nini asali Tshisekedi alobi ete bayokani na bato ya IDPS po ete akende kovote na njili po aluka moye ebimisa bato na balabala me baje na ye nyonso ekosimba te makambo nyonso to azali kosala ekosimba te bandeko balobaki ya mingi balobaki o peuple alingi bango mais sikoyo tokoyeba ete soki peuple yango oyo bandaki koloba nde peuple yango oyo azali koloba sikoyo na bavoie ya urne bo tokoyeba vérité mais ndenge ezali wana bandeko le rais abattre record na ndenge ya kosakana te bozela sondage après avoir tango bako compter lisusu babilete bokoyoka ba sondage bandeko Joseph Kabila deux fois te yango ne pesi Tshisekedi kimpelekese alingi akende kobimisa mobulu kota njili Tshisekedi o ezali lisusu ta ya Mobutu te ezali lisusu tango ya Mobutu te osaganaki na tango ya Mobutu membala yo peuple asi afungoli miso tolingi moto oyo azali komonisa biso bamakambo ya malonga yo yelaka biso kaka o pepe me otikala mpe kosalela peuple yango eloko te yango nete tosi tofungoli miso tosi tokembi na esprit moto akokosa biso lisusu te bokoganga bokolembe baresultat nde yango nde ekoloba soki peuple alingi yo to peuple alingi yo te bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali
mitema ya kokita radio Zumel Mil ezali wana mpona bino tokobanda kopesa bino basango bobanga te bozala na kimia pe ndenge ezali wana tozali kaka na kati na kozela mais toyebi ete Joseph Kabila Kabanga si akangi tous les Congo donc tous les 9 coins ya Congo asi akangi yango bozala mitema ya kokita elengi moyete bandeko babolingo oyo nyonso twazalaka na confiance ya nzambe atikaka ete nzambe atombolaka ye bomoni ndenge nzambe azali kotombola le rais Joseph Kabila Kabange kokamwa bandeko babolingo oyo tozalaki na yango comme flash d'information bozela nsima ya bangonga pe bokozwa ba info mosusu oyo tobombeli tokozwa pe tokopesa bino merci. bandeko babolingo na bandi buti kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobande kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima